Mami masiko ya satala itano asanga malembo kilo yeko. Mama na bana mutunga muneno yo ekangi nzela. Mami masiko ya satala itano asanga malembo kilo yeko. Mama mutunga muneno yo ekangi nzela. Tout le monde lève les mains. Apparemment et Simbara pour tout le sangoké les grands basketteurs Montombodi Kembe à Kabela no bala ba vrai bala roko qui t'appelle Kinbopé baring tout ça là toujours ngoté ba mission fait comme elle a payé mbongo au pesa biso grand prêtre Montombodi Kembe to somo voiture en Allemagne $3000 à chacun to zwa yango te Kofi a zwa yango a comme sango ya ye to zwa ngoté. Sola na biso bonga bi mouvement na ye muto mba pese $700 a tia on a poche na no betela ngoka c'était pour ça de mabe bon na banuka na kopwane na koloba ngoka tanke bando tuna na bando loba ngoka na ofinga te na loba pe na loka oyo sala fotika ngo po luka pena nzamba zo espace na vie na yo yamba yesu lokwa mo kondipo mo bikisi ko bivin sera personne na ça il a mon pécri bivra personne dodanguba adodaye ado mbume kwayawa adigi da mais ba droit d'auteur na oli ateti siko ewo ça va cri na ngai. Et kolongana yo quartier latin c'était dit à quoi est-ce que zala qui parce que ba somono bayaki omoniga ki ana komi coincé na longana quartier latin te kolongana quartier latin ezaki mitif moko e banda na kokenda ba concert a wenge komatana ba podium a wenge mukolo mouvement banda sepela nango te ali bakoselinga makambuke na kendai ko bwaka cri na zaiko na fingi patron na ngai po krimo ba bwaka e mwana keba okoba luka jido ya bio ngai ndem na kenda obeta cri na zaiko tout ça na finga edo donc wenge e ba na misu na biso ba fan so ba bayaka wenge ba fan ba koma misi ezande ba biso oyo na ba masa na ngai Juju Dinanga, petit frère. Mais biso yo, tingana wanga na poani. Président JB Kuta bandalo ba chaque fois que non, oaza petit na biso, boke no kosele makambute ke aye wenge to na bandalo linga wenge esprit ya bien. Mais tellement na bandalo la OK ça ba jeune et ça la différence, et ça kitoko elengi okutana ba to bien, so que concert na bango kozanga moi 200 300. Si vous côté monsieur Zagi là monsieur Robert appelle concert boy matolo mo bete ate bando aki na podium bete aki tsaka tsaka ti di boko sali passe o kitabulem sous transport $10 qui est sanga pour ani par na premier animateur ou comme chef d'orchestre na Cultura Pays Vie c'est moi Bivin Rapa dena ko yana ba ko recruter ba musicien loko la Cheribe Bizuka Masanangai na ko zo ba Jos Diena na ko zo Tripa. Bah, 3 chanteurs wana ba ko changer ba donner ma casse na kata Cultura Pays Vie. Ndo recruter ba. Oui. Disque. Abi yo elanga makambo minene boy. Loko yo bandi likanisa disque yo moko banda yango. Nzembo to bananga bitana na générique. Dena ko sala générique yo. Atiti mabe. Voilà. Donc na bandi eloko wana lokola ngambo la pesi ngambo tango esimbi chef albité to kotika ngoka générique te photo ko tsango pena nzembo ndeto ko bakisa baninga nanga to sepela mvula ya sika nzambe to biki na mandoki ya bagere ya mpamba na chiluba bwalu bwamvita lubilwe na kolala wapio bwalu bwamvita lubilwe na kokota zamba oya bwalu bwamvita lubilwe na kolala wapio bwalu bwamvita lubilwe na kokota zamba donc tango bitumbe koya na kolala wapi bango bazongisi bwalu bwamvita lubilwe tango bitumbe koya na kokota zamba tango basai break potan pota beto mosie Beto mana pa fenyo e a Balobi na ngala kende cheche ni ngala bobo Yo yaki animateur na orchestre
Animateur chanteur. Ah oui, qui m'a animateur chanteur. Anga mama ngamba kolelanga. Voix anezati. Voix fondamentale. Ngam na sala ngoti. Modogo abarambwa azala na quartier la terre avanga. Nazala Drumer. Alara Drumer tango akei aye kozonga chanteur. Donc apesi makambo. Bon avant bakanga babia bakanga na Suzuki na Allemagne. Suzuki 4x4 bakanga en Allemagne. Biloko na ngai bandika yaka na bana mikete na mikolo bazwa. Crime swebeta na zaiko za ngai. To bana na mulundiko. Kisasa makambo nani akoluka na bala mulundiko zizazi mwangana viena nga dudu adula mtaboka mo eza cri na ngai. Azwa ngo tanga to beta Equinox zaiko azwa cri wana. So to pusani su mwandambu. To komi na ba jeune o ba ye lelo awa Alain Vimba na pesa e biloko tuzolane bayaya tuzolane yaye yoka switi nango ayi na somba diampa ya ninguri lokele bika ya lambe wawa bonga wadia kwa kwe senga motele na zvimbisa ngo mubimba nango ba kri mususu Bill Clinton na yoka ba biloba loba o ele karara na ba réseaux sociaux o nzambe ba animateur attention on a blasphème tango yo le zui eloko nga na beta o baloli yango oza su nzambe ta o comme imitateur o azo imiter aza su nzambe te na rappeler bilo ta musu boko za na idée nango te ngai na V12 na bokaka zambi ukela batu zole ka kududuka mosi kento mosi bakala ka kududuka yasali Bikington world animation maken wo 1-0 tokesu na mususu basi babala kateba vimba tala mabumo emibali basala kateba konda yoka ba projet basi babala kateba timbela kwanga na dendo 2-0 oya lo bébé relation nyoza na ngona yepe mususu azwa kri na ngai lobeso azwa kri na ngai mutamemelaka yango Igo Sente kata fumbwa na mboka na biso bakata koko mike bakata fumbwa bango bazi Igo Sente kata fumbwa bang poni bolbotize ka fumbwa. Alors Koffi Olomide bon traité na ba relation rien relation mo ezate na ko saperer wana te un jour na kende pembe na ye to solo ya pas de négociation na moto o atikala ko linga yo te akolinga ka yo pe kaka te. Pour quelle raison? Pour quelle raison? La raison est qu'il y a exploitation de l'homme par l'homme. Oui. Exploitation de l'homme par l'homme. T'as l'album Le Roi Magie, tu bêta yango, tu na futa mate, tu futa mate. Est-ce qu'il y a normal? Nous avons pour mon épinandéwana, famille na ezo zelae, aya na moi quelque chose, ozo ngapenda uti poto maboko na makolo, le roi muta uta ekikwit. Souhaiter ma be na ete na olinga pe jamais na souhaiter le roi ya Koffi Olomide. Pour ça Koffi boy, eza bien té. Azana légende à part ça na sima na ye bato belé baro zwa lobiko sokiye a komi ko sa nzambe. L'ambassadeur des jeunes congolais pour la paix Ado Youé a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes congolais. L'inauguration de ces bâtiments se veut, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de la RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa. Bienvenue dans cette émission, mesdames et messieurs, présentée par Jenny Masanka et réalisée par Imak Makengo. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission qui vous ramène toujours les célébrités musicales. Aujourd'hui, restez branchés car il y a des bonnes choses. Je suis avec l'un des meilleurs animateurs de ce pays. Babengarae Kokobar Yabani.
animateur veut dire dans ma solo ya ba animation yende mutu banda atalaki sanzela à s'imposer à pesa maramnamboko yo et son nom c'est Bivin Serra Parapanson. Voilà plateau le lezope la moto avec Bivin Serra Parapanson à qui j'ai dit bonjour. Bonjour maman Jenny. Na sepeli mingi koleka na émission na yo parce que le ba bien au sala ba émission a bien vraiment merci à trop. Ah, on a fait la sepeli kozana on a plateau pour les lots vraiment topé ça ba mélomane ba amoureux de la bonne musique vraie version de l'histoire puisque ça ba tumsus ba linga ba ba kosa les kate boyeka bokosi kosi bon boleki une émission basée là vraiment vraie version de l'histoire et on a ça déjà au CP là. Oui, au CP là la linga mingi avana banda koloba fona kumisa komba nzambe parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Voilà, il me fait reposer dans de verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Oui, bien haut. Donc, à pas molina nzambe. Vraiment, ah, nzamba zaloku, mauvais snapé, ma pesi lisusu. Donc, malobeza na kana yo ba réponse c'est à côté nanga. Bivin Serra Parapanson. Ouais. Est-ce que tout le monde a ébisso déjà qui vous en a battu à Babia? Ouais, toi ba congolais non? So ba Rwandais ba kokana bo ba congolais to kokana te point. Mais au Congo quand même plusieurs oui Babia chaud. Excepté aux asika moko ça la surtout yeto la mbetu moko na ba hôtel nyosto okende. Il se fait que tout bando ça le quoi to kokana c'est normal père son âme bien qu'il nous a quittés. Vous passez bâton et bilan ensemble. Oui, il est resté gravé dans mon cœur. C'est un frère. Il fit un frère pour moi. OK. Ouais. Parapanson. Aux alamans à commune. Moi, je suis né à Limete. J'ai fait carrière dans le tropique. Juste après Awa. Le pongo lundi, le pongo Bakatumba. Voilà, tu as une vastoria esthétique. Ok, ça va à Limete. Et après, j'ai fait une carrière professionnelle dans Equinox des As. Equinox des As, quartier latin. C'était comme ça. Equinox des As. Equinox des As, c'est à Kassavou. Baya oyi banga penda ba meminga KV to sai premier voyage na so na Mbujima il doit avion de bosso na matara ou Trafa pour na okende Mbujima on a ba neni wana pour na yo kata kombo avion ala ah au 1986 hein 86 87 wana ba wenge ba miso ba mololo bandandu le kala ouais mais na ba âge nini wana ba mais nazaka na danseur et pas ya Manesi Baba na fasol orchestre o Awilo Longomba obeta drum. Ngana bongse Awilo Longomba. Oui, na kosate. Na loba so amoni major yeba Manesi Baba apôtre yaza en Australie akoma mutu na Nzambe. Ngam na bongse la Awilo Longomba carton na combo. Na veni bieme na lemba. Ngana utaka Mobutu po na pe mwana mbila. Sokota na Kamobutu en 1977. Kamobutu, je dis bien Kamobutu. Bana Kamobutu bazala l'esprit opposant l'esprit wana. Mais na kati na biso ba vedette ba mi ebele ba Jean Mukulu, Korando, ba Kisombe, ba masa na ngai Nida, mon général Nida. Papa na Clédan, na Daniela, na Jojo Oleko, na PC Mbote bisika azali. Ba motu bana Kamobutu. Kamobutu toujours. Et formé Batamayele, Rose Ndarabu, journaliste, docteur Ndarabu, Papa D, Totangana Epe, Alpha Bokole, Totangana Bango, Kana Kamobutu, et Missi Bate Bébé. C'est que Awilo Azalaka chanteur Tazakande Drumer. Drumer, on a eu Drumer, après un temps, Bakeba Viva, par la grande surprise, on a eu Perzoyemba. Les amis, les musique, nazaki animateur, le chanteur, le biokuna na simba guitare. Zaka ba so nza ba peso likabo moko fo ebandeni ya ko multiplier ko tika la nango moko te. Ba talent fo ko baksa ngo. Nga sala kaka musique te ya musique na ko dessiner na zu papier na feuille na dessiner long na dessiner plateau de to vandi. Otanga ngo. Oui, mais nazaki na académie des beaux-arts parmi ba croquis et ça là exploit na beaux-arts yanga pesa. Un dessin professeur, sur papier. Voilà. Un artiste est complet. Hein? Merci par la grâce de Dieu. Et au Kolomwa Kuna, Koya dans le quartier latin, et ça m'a aidé Nini. Est-ce que les grands m'ont pas aidé
a sollicité qui a quartier latin to qui ça la tête des musiciens na kenda oluka jamais kokote pa na e mata no beta de Kinox na vastoria esthétique ya metende ba ibanga ba minga na Kinox to beti concert jumelé na Milouz à l'époque après comme à place Echomo wanande to beta quartier latin Equinox des As lié à Pointe Kanga pointé basiste na biso 10 jours akufa ko Sidimbwa a pointé Lina Sindan chanteur akufa JC bango kutu ba zaka pena na place te lokwanga nangai de ngande na kendaka na tika bango mais zaka vraiment difficile na kota Kasavubu parce que bana Kasavubu avec ba ibinga na comme na quartier latin na ya kasu Kasavubu te na zo ba mabanga ko mabanga ba milangi tout ça Bainanga makasi vraiment. Vraiment au moment qui orchestre na baron. Oui. Nagi pièce maîtresse. Ngaza te ba mission ba yara na ba orchestre azobomba na sima baninga te nga sa visibilité so na pesi makambu na lagisi o nga nazali quoi. OK. Et na quartier latin okutaka ba animateur mususu buto yondo zaka premier animateur ya quartier latin pour batu mususu baloba bongo e Bivin sera pas inde muto banda ba masolo ba animation na quartier latin. Est-ce que ça y après? Tengandi na ya na ba animation ya show. Donc net va style wenge na même style wenge na quartier latin. Pour ngai na loba vérité na fanatique ya wenge. Bien que to ba poto na quartier latin na ok ba concert wenge na matape na ba podium na ba LC na obeta donc président JB na PC Mbote na Big Boss Weranson pe ba mbota trop bango tout wana mutabosa ninga zati c'est-à-dire na kutaka Louis Manzungi di premier animateur à quartier latin et pas kufa personnel le ka Beloti Manzungi di auteka bijou na Zando ya ki titulaire donc on a na ba animation à pression bon à cocaïté il fallait qu'à céder na comme titulaire na. OK. Mais au banda déjà aux fanatiques à Wenge et au banda qui kokende de temps en temps na Wenge. Pourquoi pas on intégrer na okaka Wenge mbala moko ko ya quartier latin. Koka moi makasi. Yo mo mika moi. Bon, tu beta concert moko ya tant on orchestre na biso ya limité awa. Tu beta concert moko na Wenge na place Taverne et misa mo boule au sakanate. Batu bazoka et ça là penda bien té yango mutu et empêchant ngai vraiment na s'intégrer na groupe Wenge bon bango ba na boyoka makasi une fois so batali bana limité basala biso boy donc ata yo sara no mobulu te ndeke ka so kenda na orchestre moko boy obeta pe obima déjà bango bazwa ba mission ba bina ba orchestre msuste yango ça que totika la rara bandeko leke naza na bango. Ah d'accord. Mais tant que yaka quartier latin sika, to kaka yo na ba timbre ya ekokota. Ezara nini azaka idole na yo kovanda na ye mingi, ezara nini en fait? Ba voix ka ekoka na rande voix Carlite ekoka na voix ya Malage. Ndenge pe ba voix ya batumsu. So ta yoki timbre vocal ya vient abiso jengaka tika biso espérant. So yoki moi moke lokola dindo yogo. Les gens n'ont pas timbre vocal, toi, pas congolais, soit ba bilongé ça net kokana, ba voix PR moi ça le kokana. Mais timbre vocal on a vraiment ya Robert Kokota, ils a inné pananga. Sans que na yeba mutu mo pas na timbre vocal la bongo. Tenta on a eu bois ka ba cri, ndé ba toko sanga, bois ka appelle Robert hein. Voilà. Na ko me rappelle le na hein. Ya Kokota. Oui, pourquoi pas. Et ça bien ça genre. Ngo mama ki mwana mosi wirigi bamba ki bankirwe. Ngo mama ge mwana mosi wirigi bamba ki bankirwe. Aya simbalanga kaniliri nzinga tamazole. Uyukie, omonie, alufwila nkenda. Mama Sandra Zolankiangani. Voilà. Vraiment, merci. Bivin c'est rap en son. Et album na yo ya liboso na quartier latin ezaka nini? Album na nga liboso ezaki magie. On a boaka ba Mami masiko ya satala itano asanga malembo kilo yeko. Mama na bana mutuka muneno yo ekangi nzela. Kapanga mutuka muneno yo. Wana album na nga liboso. Il y a quartier latin. Oui, oui. Parce que dans quartier latin, on a des albums, hein, V12 et Magie. Hein? Oui, Magie, na V12. V12, de tout ça, la animation, na Grand Mopao, Colo Mouvement. Donc voilà.
Ah d'accord. Et n'avait 12 au Tchaba Krinene. C'est un zimbo à Miss Tuti. Un zimbo à Mingi. Ba degré à l'amour. Ezandenge belé. Wana bimeli on a menga chant. Zamba na mangengenge. Chérie yanga. Invité les aditamine. Idana Marie Cécile. Charles Chimbana Canada. Benga Thierry les Pompile. Moto, mama moto, ma chérie moto. Voilà. Vraiment. Et yo yaki animateur dans orchestre. Animateur chanteur. Ah yaki maman animateur chanteur. Anga mama ngamba kolelanga. Voix anezati. Voix fondamentale. Ngam sala ngoti. Oui, bah voix première claire ezanga na Willy Bula poto banda ko yemba na IAD na Braza. Modogo Abarambwa, Eric Tuti, Sam Chintu bango misatu ba yemba na IAD. Biso tout yemba ke Rwanda, mais bango batika la ba sa pe ba vocal, batika et pe biso to kenaka 4 chanteurs to koloba. Willy Bula, Suzuki 4x4, le défunt Babi Andonga Nangai. Pour animateur, il y a chanteur. Soche, Gamo Pao et Moro, c'est le roi 5. Donc, auto voyageur, tu as tourné héros américain. Oui, et mettez la bisona nous, les solos, il y a préparation, il y a album, il y a magie, Bokendo Salango na Brazzaville, Bokendo par Brazzaville, par Brazzaville, États-Unis. Tu bandi on a Brazza, après tu zongi, tu es au visa, il y a Bokendo États-Unis. Il fallait aussi ça dans l'album pour te côté à l'ambassade des États-Unis va accorder ce visa pour y Schengen déjà tout ça qui. Et après tant que tu si wana, nous devons s'envoler vers Brazzaville les sous soir moko boye to zoaka avion à Air Afrique, nous devons kendaka poto, to kena Europe, to kiti na France, na voici Charles de Gaulle, nous sommes vendre na to vendre na Vignol. Na Vignol wana ezalika kwa mo studio hein. Il y a monene yaika en attendant ndenge to yaki pour disposer place au tokendo vendre après même ma biso na porte de la chapelle plein de voyageurs plein de Saint-Denis non loin il y a gare ya métro porte de la chapelle terminus non loin il y a stade de France non loin il y a Parc de Prince donc président Wilson 59 na Paris wana bon les plus proches à Paris. Ah d'accord, mais ni ça là qui ba musicien musuba tikala na Brazzaville musuba voyager. Ouais mais tous ça qui voyage ça qui na effectif il y a 17 personnes. Et ça qui pas plus pas moins. Bah on peut pas là qui moins valable était bah qui active. Bah on peut voyager na biso mais et c'est ngalika bah on peut batikala. Orchestre ezalaka bon oti. Bah yaki okuta biso tous ça qui dans ba préparatif neti samayaka. Modogo ayaka, Eric Tuti pa ayaka kuta biso. Nga bango nyonso wana ba Eric ba le fait ba bia bango tout ba kutanga. Mais Modogo Abarambwa azala na quartier la terre avanga. Nazala Drumer. Alara Drumer tango akei ayeko zonga chanteur. Oh. Donc apesi makambo. Et lorsqu'Azaka Drumer le grand Rambo a découvert ka ba talent na été ou comment? Il y a chant découvert tayeba ka batteur donc bah l'orchestre na bango flash musique début surtout là na vastory esthétique ba mise bele moni ba bimi lelo ba outi na ba chaque quartier quartier nyonso ya na orchestre na bango il y a biso ya émetteur donc de première rue jusqu'à 18e ezaki vastory esthétique ba bravo musique ezalaki ba motel musique ezalaki mais ezalaki kaka vastory ande ezalaki meilleur orchestre ba jeune pour to bimara meilleur orchestre ba jeune na vedette en herbe ozaka organisé par Zazu Mbingada personnam na RTNC donc ça a moins de différence par rapport à ba jeune belé ba bimaka. Et Modogo un très bon chanteur na oui, tant wana tant a flash musique na flash musique azaka toujours Drumer toi azaka chanteur kuna banda oyemba aobeta petom et tant que Paul si chankuna ndaye ko zonga quartier la terre ala ça quand même ba talent na hein ne na kondima pe mbala moko et comment le roi yesima na biso mais azalaka déjà avant bala na ba Suzuki ba lebu le fait lebu ba Suzuki bango tout ba uta président na bango zalaka Sam Chintu na flash musique yo moni biso tout be sana benga ya Sam président Sam
Voilà. Ah, raison pour laquelle Bobé est président. Donc le vieux Rambo, il y a ma flash musique, pour voir presque les musiciens, tout il y a flash musique. On a eu un lobby, hein? Mais on a lobby. Oui. On a un lobby. On a eu un lobby. On a musicien tout musicien tout aussi, je dis au beau orchestre ça va tout quoi. On a eu un lobby. Ok. On a pendant na longa na Kinox on a Kinox peut perdre peu élément na bangot. Voilà. Mon corps quand même est pesé pas trop par rapport à Pointaka biso à Pointaka 3 à Pointaka 3 bassiste accompagnateur non bassiste soliste na deux chanteurs na animateur donc to aka 5 ngai kaka nde mutu na kendaka pourquoi na kendaka tant to uti mbujimai président Casquin a voyagé à Keshika pas 8 ans et belé kuna tant azongeli biso en tout cas to zaki na dégoût ya musique to umela na instrument ba ta shock star kuna na papa raison au hasard installateur lelo et pas HP Mongolwambo na OK jazz vie raison na yebi histoire na oloba to umela na mbujimai fort na koma obeta na chiluba menga mongo mswahili Jimania quoi kula chiluba très bien. Ah c'est bien. Oh. C'est bien avantage ce qu'on tambola on ouais ouais donc avantage. Motuni Brazzaville t'es pour na chapé donc comment toza voilà to mettez biso na nous ambiance il y a voyage wana tourner na binoana et les cas ndeni il paraît-il que bakanga babia kutuna putulu et tout yo mutozaka sur place wana lisolo na biete la biso non c'était comment bon avant bakanga babia bakanga na Suzuki en Allemagne Suzuki 4x4 bakanga en Allemagne producteur a pesa biso bambongo na bango na habité zakani Dutch bien livre ya balma Dutch mark je sais même pas ouais bambongo mo bandengo wana soki dimbongo mo boy soki 10 ya bambongo wana ezaki ya faux mbila wana azaka buro ndenga kanga Suzuki mutamuke obike na oka somo lo akotse pe liboko na pantalon na ceinture donc na ba mawatro donc mutako abotombo lo wasaki Suzuki alela lo wa mwana muke après ba otala ki na kacha bambongo yazaki nango 10 ya mbongo wana ya mboka bango esa faux après le kana bongo onga na mona na misu babi ya kokangama na ye na mona yango te meto yoka ka bakangaka ye bakangaka pour quelle raison biso to kendaki Suisse na Zurich batie biso na université moko boye ezaki ba vacances hein to vanda wana kolia kuna ezaki te fobo bima boke na supermarché boso biloko olia tongo moko to zuba mbongo ya batu nyonso biso na chef d'orchestre to bimi baki na confiance ba ta ba mitu abatu ndezo sala ba misu baki na ba tendance okima na poto déjà tanga moni poto azo paniquer trop. Bon, bah, on peut confiance, mais biso, tu as moi posé, tu as longtemps, bah, chef, tu as bilo, on a battu le défunt Babia a son rappel bilo, on a fait ça en bongo. Tant que tu es nango, bateau va passer un bongo, bah, comme il faut grignoter bilo, qu'on a jusqu'à ce que bah, s'il c'est un monioso, menu pené à McDonald's et s'il bah, frites, bah, ni, bah, mi, check, bah, les, ah, c'est besoin que c'est l'ambon, on a un rappel à ça, il n'a que somba, bah, c'est l'embongo, il y a côté, il y a busca, na kilote, na chemise, kokende ya mutu, na ndenge, biso zonga France to TGV na Suisse ayate après tebi pété atikali neka na Suisse c'est sûr akutana na bana njili mo kuna ba PCP ideti yo so combien bango ba kuna donc tikala kaka atikalaki na to komi na Paris to kisko répondre na ye o bana mai ngai vraiment na tikala nga koto ya traka ba famille passe et la musa pe biso tout mais non mo boepe to kotikala wa ngal ko azaki animateur ngai moko période ya 5 animateurs na ba orchestre na éviter so ba souffle bango ndambu ya monde ba tchaka bango belé pour animateur faut zaka yo moko pour charge wana sengaka moto azapena na poumon d'acier oui pour tindika voilà mominde na tindika te na 53 ans mais ba petcho ba hotel matin ba kokate so ata ba o ba tchapena mano pena studio boto pomper nga pende egi ekende tina suka veut ba faculté to na mela diamba te na mela loptoko te na mela gene te na mela ba masanga te na mela mai na damage ya on est pas ta souffler ba biloko na biloko nyo se bebe sa carrière mais ba animateur sko ya kin ba noala fort ah wana ba nde ba bandela carrière na bango biso ba limité biso so mela diamba so ka ba monio miso teli en tout cas ba lopa mobela okota te l'air wana
Mais banda on allait pe bazala ina bango. Ba traité délinquant. Oui oui. Donc na bakatcha ba le yenge baninga et comment apena que mota yo laksa nino mais la shimbo ki betana moi deux coups. Après na mona que ça on a tina te. Et ça na ngolo te parce que on tina na ngolo. Po beb sanga. Mais attends que quoi ba animateur conseil ni ko pesa ba leki nyonso bazoya ou bazo mela ba diamba ba blo makasi au moins vraiment avant répétition déjà beti ba taf na e moi gene ba misuku ba comment ya na répétition et tout. Bon. Soki ba yo kangai eza bien. Mutu d'abord dès to beta ma solo bo il faut en réalité dans l'homme c'est l'esprit. So esprit est disposé et dominer corps. Mais ce esprit est disposé te. Quand il ba ange ba kengela biso so ozana sans esprit, ange penda obimana e. Autiko sa mrambo zo sala comme quand mona libata. Mais ce esprit est disposé mon ange ko accompagner yo, Saint-Esprit azako tambusa yo nde ni ko tambusa. Conseil na ko pesa bango la place ba diamba wana bomela miliki. Sombi ba ali nzanza miliki o tena parler o melarango, o melara pe moiti. Kasi de olia bieza te so la mugi na tongo, olia kwanga, bon na 12 heures. Ole sous moins tolula na pokwa oyo baksali par na mwamba olobi na lia bien te mais la rapendati respecter pena ba norme ya santé quoi meliti plus tard toi batutolia na soka na soir za mboka na biso to mesana batu soupe balamba na bango pena 22h biloko beli minuit etal na motuta ali même là quand même ti ozo baksa moins énergie na nzoto botika kwiti bossa vraiment makambo ezo sengela po na kwiti okoloba bien te obando bossa na makambo mabe botika. Ah d'accord. Et après tu es comment on a bino na États-Unis, bossa la ba clip, série wana pour mon na mutu dans na limousine et qui danger. Vraiment. Mais tout le monde a bino na ba limousine et tout et ba clip en OP apparemment et simbara pour to yoka pe ba sangoke les grands basketteurs Motombodi Kembe akabela bino bala, ba vrai bala roko ki tape kin bopé ba ring tout ça là. Ils ont noté, tu m'as limousine vrai. Il y a le côté télé, on a présent au bout de la limousine à 6 portières. Biso qui tout le monde aux États-Unis, ce qu'on va louer, les biso pour tout ça clip mais tout ça là pendant net président banda ça le bimi pendant à toi et mon pendant tchabo et ozo imiter kaka po occuper sentiment on déguise. Voilà donc tant où to commis na Washington DC. Pourtant on va na Washington na Brixton 16e. Tant où to kei ko beta conseil à l'université à Washington. Grand prêtre Motombodi Kembe a Ayakana Tcheki Lionel Mbalboso na mon basketteur en américain bala bango mi balé a félicité Rabiso a bien en tout cas bosali biso honneur bo CPC biso na pesi bino invitation boya na Denver ya ba na Denver place dernière dinosaure et mon anaka ndeto ko zo des limousines ya pembe na noir toketi et pas naé to komi kuna nde a tambusi biso a faire visiter biso nda kuna ye azaki wana ba frère na ba petite sœur na ye na madame na ye to tambola na lupango na ye mbimba to moni pe le plus géant du monde béninois moko boye donc banda na mona batamila ye tamso tina okufa na mona sumu ta marque yo te nzamba sala grâce na mona ye à travers grand prêtre Motombodi Kembe ba mission fait comme la rapeye mbongo opesa biso grand prêtre Motombodi Kembe to somo voiture en Allemagne $3000 à chacun to zwa yango te Kofi azwa yango a comme sango ya ye Ozo ngote yango moni na linga beta asola na biso bonga bi mouvement na ye muto mapese $700 a tia on na poche na no beta na oka c'était pour ça de mabe bon na banuka na kopwane na koloba ngo ka tangi bando tuna na bando loba ngo ka na ofinga yote na loba pe na loka oyo sala fotika ngo po luka pena nzamba zo espace na vie na yo yamba yesu lokwa mo kondipe mo bikisi po mokilo yo linga maloko ali toko na miso nzambe so ne n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Moutou ali mokili akole kana mokili. Mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Tant corps et couf esprit otikala. C'est par là de comprendre que biso tout aux un problème car moi corps il y a le jugement de besoin nzambe. Donc faut rebongwana. Il est temps. Ce pasteur a lobi notam so yo ka été mais moutou azaki pembe na o tato la yesu ba selo kwa mokoli po mix. Pour ani yote. Et au changer ba donner belé na simana o gagner ba ame belé. O beta no peka musique. Mais ndenge mo boy yoka baninga pe mawo. C'est bien Vivens Rapasson et un album mango magie to monaka
musicien basignaka banzembo ba Willy Bula ba Sam Chintu ba onyo so ba chaka banzembo est-ce que yo pour signaka nzembo nga lobela ngo pena te po banzembo belé bima wana bakolo nango bazwa ba droit d'auteur nango te ngana ba mingi ba cri o ngana cha yango nde moto esala ki premier disque d'or oyo quartier latin ezwa eza album magie eza album susté ba mususu nde ko ya sima mais faut tout ngai kombo ya rapa uta wapi rapanson ozo bandela wana ça ngai babe nga bivens pocho awa ba ebinga pocho pa ba mongo ba poso so botami samedi pa ba soyil ba pocho kombo ya rapa uta wapi tanto beti conseil universitaire Washington University Washington DC nde américain moko ayeko yebisa grand mopao Yo Gary is the rapper Jonah wana aza rapper. C'est par là et le moi Bivens Pocho et comme Bivens rapper. Son wana ali pondé na beta cloche. Il y a son ya voix nanga, ils ont sonné. Donc on a beta ce que Bivens rapper son na ça il a mon écrit. Biv rapper son do danguba. Adodaye, ada mbume kwayawa. Adigi da. Mais ba droit d'auteur na oli ateti siko ça va crier na ngai de lotina ba église mais on lit le droit d'auteur tindeni mais oui na oli lango ba droit d'auteur te botan ba boka ba ewo na ba tuna nan mais yo déclaré on a déclaré tenga na membre na Sokodat OK oui mais c'est qui est déjà au se retrouve il faut na si ça ko remplir ba document nyonso et puis na s'intégrer vraiment pour na récupérer ba droit nanga mais yeba que parmi biloko oyo et ça succès na ça nakilelo soit disant de bango baloba ponga la mona kilelo ça pa bien te pour qui ça 1977 ezaki poto qui ça ya 2024 full mais pourquoi full ba ben conscient ba ben conscient yo meliji na yo na baumbu oyo boka mulanga limité so bato ba kombola yo wana sikoyo ba komi banyama na yo ba zoba na ba kizengi na yo non conscience faut ça là et puis non c'est nga ba konzamboka so bochela so gouverneur bocha gouverneur o ya ko sillonner non hélicoptère ata la ville qui ça ndenge za salité ba rivière na biso eza pollué fleuve otokumisaka wana et versaka na océan sur 50 000 litres qui par heure mais ce qui salité et les qui na ba rivière ils ont pollué na fleuve eza sous na puissance sur la terre pour ba biloko zo kota na kati ba pas va mituka ba nini donc et ba no créer ba incident trop ozo monter que so rimbule beti lele komi fleuve zo kota sorti na ville na ngamba Brazza eza toujours propre profondeur pour la nini bazo boka biloko kuna te ndenge Brazzaville boy sachet na baraba ndenge biso beto ko boya le gouverneur oya koya na mboka oyo isengeli vraiment asillonner na hélico ata la place nini ba rivière na biso ebandeli ndenge ni ezo banda ko boka mai ya propre et quand est-ce que comme salité na lo bateke balongola batu nyoso ba pembe na ba rivière soki ba osala babini zete so ezo kata ezo bota mbuma te bakata yango ba boka na moto mais soki bato ba vala pembe na ba rivière bazana bango ba improductif pour la rivière wana ba entretenir yango te mais balongola bandako na bango wana batia même nzela ya mituka ele kakapo rivière wana ezala propre muta inanga te pona oloba mbamba propriété ya mboka poso ayi mutu na muta bandu boka full na ndako na pendant 1 mois balpa musutu okota te bo garder yango ka ba full na bino na bandako gouverneur meka osala mutu na mutu aboka full su na baba te mutu ya lokota ngote ba pesi mino ka ba sachet pendant 1 mois bo garder ba full na bino na balopango to regretter balpa musutu okota ngote et puis ba misu ba timu ya kutu ba mabulu po kunda full na balopango na bango mais pour ni bossa on a parabala l'état bo fingisa biso bata poto ba omona ke biso so to comme le roi bitu ezo salate o biso ba to conscient to mona ke mboka ezo za salité na ba caniveau boko tia PVC te po bisaka ba dal na bino bima na ba caniveau après et que no boka na rivière tout polluer mboka biso moka po le langungi onzinzi nzinze comme visible même na ba plateau ya ba télévision même na ba manifestation amine na ba pays du peuple zo mona nzinze est-ce que DTO banda boka po na ba kisa bangungi to ba pompa ezala sute to mbonga sa ko benga biloko anezala te bosunga bakonza mboka bosunga mokonza mboka bino bato oyo azo engagé bomeka ozwana na makamso à main ya te que président république akitati na niveau ya gouverneur to bourgmestre pour annoncer la bino ba salongo non ça la bongo te vraiment très important rap en son ouais. Et malgré na album wana magie bien kezalaki album ya ba musicien yo signé ki nzembote mais na 12 peto monaka yo figuraka na ba clip te pourquoi ouais na belaki
tant que tu si ça album magie na ko bela na ki victime ya maladie mo ba boakela kangai so landi pe fait douce wana au mona na ba crime sous na boka ngolo kwa na karaoke ba ozwanga na musika ba ozwa nga na ndinga musika poso na crier makasi na comment ko cracher na comment même na di mal yo ça ba octave na bandai ko sala parce que maladie côté là kingai soki nzambe te nde ma trop exact maladie maladie peseko yaki otalanga te so talinga pena ba bouton na milongi donc le quoi crapaud mutasa on a yebi ete nzamba limbisa e soka za vivant mais je ne pense pas en limite gaza ba degré ba prière on a kota ba chaque vendredi ba veiller na tiki mbetu na kele la pa nzambe a mutwana en limite gaza soka za koma ki wele ya mwana. Et Kolonganayo, quartier latin, c'était dit à quoi? Est-ce que c'est qui parce que Somono Bayaki, au Moniga qui a commis coincé dans le quartier latin? Té, Kolongana quartier latin, Zagi Mitif Moro, et Bandana Kokenda, concert à Wenge, comme à podium à Wenge, Mukolo mouvement Bando separa nangote, ali bakoselinga makambuke na kendai ko bwaka kri na zaiko na fingi patron na ngai. Pokrimo ba bwaka mwana keba okoba luka jido ya bio ngai ndem na kenda obeta kri na zaiko tout ça na ofinga edo na kosala ngote. Na kosala ngote na message pe na ofinga te mama na nga Marthe isenge Marie Marthe a kolisanga bongote ya kofinga ka. Donc zaki nango pena makamba lokuta et qu'il y a un problème jusqu'à ce que na komona azosa ba cadeau na baninga mususu pa yok sanga motema passa sombe baninga ba voiture nga sombe linga te ba avantage mususu bando pesa baninga nga na bando zangote et puis tout ça le seul groupe quartier latin posa et ba quartier latin ba génération belé génération moko quartier latin oyo ya biso to beta concert sans Kofi Olomide na RTNC variété samedi soir. RTN ça ba image wana. Mobo chassa. On de tolo ba boso beti na YouTube. À quoi boulevard Paris 1995. Intégralité concert wana. Il faut me retirer lango ba mélomane batala. Si si. Ba téléspectateur batala parce que ba mona musani nga sala na loba pamba te so ba zunga na émission na loba na tina. Et puis ba concert wenge na banda okende yango mte sala ke na yeba na ba Guilhem Bieme. Ba Apocalypse Dongo, ba Alain Dongo, ba Chocho Bokito, ba Koko Rubenga, ba tubandai ko soutenir nga malgré na ki na quartier la te ba soutenir nga, ba Alain Mabiki, Multiplex Production, Papi Mabiki, bango tout ba Vastorien na pesi bango mbote vraiment bisika bazali na ba na wenge quoi. Na bosani Papi Benzoy, na Choki, ba masa na ngai bazaka na États-Unis na pesi bango mbote ba séjour à Kinshasa. Et relation ni nous aki na nguna bana wenge ba patron yo sope ba koki ozala jaloux yo obeta na quartier latin mais tu es tout le temps na wenge musique. Mais maman ko bosana te pardon bolimbisi na mona limete mais na koli pe na bandana na palabala. Moni hotel wala benga Beverly Minor. Zaki ya papa kulutu na ngai monsieur Minor akufa pe a son âme. Nga vanda na palabala wana 34 bis. Elila Isangila Bundi Timasi o asolongo kuna ti bavunda banini donc wenge ba na misu na biso ba fan so ba yaka wenge ba fan ba koma mise zande ba biso oyo na ba masa na ngai Juju Dinanga petit frère ba yaka ba fan ba koma ba mise mais biso yo tinga na wanga na pwani wa ezakri anani hein ezakri anani te ba boka pena na wenge ba yaka wenge fana ba koma ba banduliste tanga na Holanda wenge na zaka mise te. Mais na sentiment na bango yango moni ko bi na boka loko le koko na copia ki Robert ki toko na zuina elobeli na ye nde ba binga bandai ko loba o sentir que vraiment misiko donc o imita qui est quoi imita qui est quand même mais et ça qui a problème te na wenge tant ba mona ki o imiter vraiment pour te nazo ya pa na mata ba concert sans problème président JB Kuta banda loba chaque fois que non o aza petit na biso boke no ko sele makambo te ki aye wenge to na banda linga wenge esprit ya bien. Mais tellement la banane ok ça va jeune et ça la différence et ça qui toko lengi okutana bato bien so que concert na bango kozanga moi 200 300 so côté miso zaki lem so ko beta pe concert boy matolo mo beta ate bando aki na podium beta ki tsaka tsaka ti di boko sali passe o kitabolem sous transport $10 qui est sanga ok wenge tende ah ok ozaki na ba intérêt non na wenge oui bien sûr tant na so na kutana na ba Koko Rubenga ba Chocho Bokito ba Guilhem Bieme ba Guilhem Be ya de Namur ba masa wana nde bazoya mo rap boki bien
Simba na oboy vandi pe moi ba komela bazo soma pour boire tout ça parce que ba reconnaître yo. Moi, mon problème, c'est que pourquoi au intégré qui kaka wengete au monde qui est koko takangi déjà place to. Mais à un moment, na comment une idée na intégré tant on a que pendant la samba na ba répétition avant wenge panzana. Ngwa kazi samba bajo Didier Masela général Kwek ayibsanga bina vérité noire c'est blanc biso a to zo ba tout ba utana orchestre mususu te. Yango pene sala ki bon natala bonka na musika. Na roko ça autant temps ba préparer concert à stade na kena solliciter les sous la grand wenge na appuyer Robert et Kokotana tout Kaluji sous ba ondima misu ba boye na solina président JB na solina président Werason na solina bango tout comme président Mandachante président Adolphe Dominguez président Blaise Boula président général quoi qui bango tout ba président donc na solina bango mais na santé ka que ndenge na leka de à côté mususu pona za na bango lobaka bango mo bazana pour ça on a obé ngam kolo moko na ko hésiter ça la bien pour ba projet Amadou Diaby fait ali hein pas mal so ba be ngam komo avec plaisir na okende mais pour l'instant naza déjà engagé na contre-attaque ya Papa Griffe boka moi de no wuti no kesa munene boko mina Papa Griffe te ça kesa ngape na bandaka wana obosa na obeta lisolo nango tanto imba ça va senya kosa kena totikala na Papa Griffe. Donc, tout le monde a yembaka banzembo ya les grands gars, descendants ya gangati. Tant que siko azui ba contrat ya libanda à sa sélection. Ngana no c'était non ça. Je ne fais que rejoindre le groupe. Na micho ba na Angola na pesi bango mbote bisika bazali équipe nyonso. Ngaso na kena bango teza mo ba problème ya administration. Ba la simaso ba voyage angolais fungami to kende kaka. Nazawana. Ok, et après wana toye comment na yo na oise quoi rencontre on a Félix oise quoi ça m'a ndeni. Ouais, tant on a vendu ma bande de touches, na préféré qu'il n'a qu'une ko solliciter na matete na chapota. Na kena non na viaza. C'est pas président Félix oise quoi. Te okuta na ye a sepela na ngati boso abi na sepelio na moni en bonne santé. Ngali nga ozora bateau baza en bonne santé baza bien, wa présentable faut ça na groupe. To bandi ko beta bandi pe ko aider na masolo mususu toute vérité n'est pas bonne à dire hein so comme ça un chef d'orchestre ayebi ba souvenir ni naza nango pour ani par na premier animateur ou comme un chef d'orchestre na Cultura Pays Vie c'est moi Bivens Rapa de na ko yana ba ko recruter ba musicien le rôle Chéribe Bizuka Masanangai na ko zo ba Jos Diena na ko zo Tripa. Bah, 3 chanteurs wana ba ko changer ba donner ma casse na kata Cultura Pays Vie. Oui, après tu as dit qu'on s'est préparé pour que ça bonjour messieurs. Album à bonjour messieurs. Et c'était prévu que na voyager na rejoindre le président Oise quoi na Paris. Ba ko zo passeport na nga ba pesa ngo et pas il y a proche moko ya président Félix Oise quoi. Yenda banda vie Gochi Bukasa. Abandon la peau bâti la visa na kende France mais comment sont aussi ces répétitions il faut moi ba malobe ba lobi makaka adjoint nanga bandolo ba trop sur ma voyage nanga comment ina likunya moko bo répétition musu to salaka ponga na zela siko ba benga ngai na ambassade de France pas que tu langa visa moi quand même mutango zo voyager yo alors que ça la acha voix et puis azonga vieux moko ayo bisanga nani grand frère ya Eric Lucas Robert Lucas. Oh, on a besoin de cela. On a habité. Nous avons poto. Est-ce que rotika la kuna po faut que ça va ninga po sous chance va que ninga habité. Ngasina kenda poto. Oh te, abandi ko insister. Na mon bon, oh ils ont déjà problème. Pesa nga kanda na bima ke desouté. Bien président aze ko na poto nga bia luka ka moto mususu asa ba animation wana. Ba kringa na pesa ka ndenge ba boakela ngo obiki na regretta fort. Olela. Oh ba piou zo pepe on sonindeni donc na ebiki ya mutabwaka te président c'est quoi yebi. Donc a baby ça disque na ndemo boyo sakana te. Ya mo bonjour monsieur na le cas à côté mais banzembo yo kana mais ba animation ilalaka. Na yo pe kanda makasi falo tikaka ba selo makambo kende. Kwa nazara de la poto wana poto ya paradis te. So mutaka mo linga tiela ka osete na likambo poto c'est comme si yo mona na poto. Ye wana ke poto ye Robert Lucas. Est-ce que azongi na ça azongati pour bando betelanga ka asete que so OK il faut zonga mais ye wana za poto Robert Lucas zongati oko zongati monisco
Et biso ce que to kamwa to mona ki parce que waze kwa linga ka mingi hein. Oui oui. Si ya peso poste na ya chef d'orchestre to e mona au bois qui crie mon poto sali animation morote au longwe comme ça mokili. Oui mais kolongwa na zaki avec ba douleur. Nazu ba menace même ya ba maître o ya ba portier so ngana chef d'orchestre nazo kota na ba to bazo boya ngana kota. Maître mo azala wana maître Boins. Na ndeko nanga wana vraiment na habité l'one côté la kaye. Netka bundana ngai. Do yo maître o bimano soki champion soki 4e dan o bundana musicien. Amona ngo mfutima yango na longwa penda. Na se retiraka. Na tiki bango pe ba masa ba kepe poto na mwande ba sepela na écran na hôtel na quartier comme Mokeri azana libabe ta balinga ba kepe poto ya tikali. Non. Ça n'a aucun mokili tambola bon mutum so ko kana e ba charger te. Ah ba poto on to kenda na. Kenda na ngai na kenda pe na marquer histoire. Poto ngo za sundenge za zalaka te. Patande to ke poto na papa gi fo bo kamande na oya bo kama fort ye ba loka yo bende. Poto ya mboka na ngate. Mundelo benga ba étranger abando chelo ka mindelo. So chelo mindelo na gaz te, chelo mindelo na courant. To na télévision ba télévision poto ba futela ngombongo. Voilà. Si maintenant tu es comme on limoué et bon au bimela na Brazzaville. Oui oui oui. Au Kenya Brazzaville na circonstance ni salaire qui on s'est retrouvé na Brazzaville. Merci. Comment série moko boy na Kenya ba mo bien le lot to kindombolo so kindeni ni boy na boy mambo bele kaka. Pour mutuka munene nazo na critiquer ndeko na tutu kalo jité. Musique congolaise eko za focaliser to na musique ndombolo te ndombolo ezali style ya wenge na ebwakeli ya tutu kaluji ba mutuka munene ezali style ya quartier latin na ebwakeli ya bivens na quartier latin so sali bien mutuka munene kanginzela to vivre ngo ba cause ba embouteillage le na ba balaba na biso soki remorque esa manœuvre ato na kecho du solatin osan ozelat ni ne kangi bien nzela mutuka munene ke lelo tana susute na kufi mutuka munene bandokanga ka nzela mendombolo to luka ono na kati na biso eza en forme ni na vie physique na biso donc ngana sa musique ya maele donc na temps na ke Brazzaville na mekai ko se retrouve dans orchestre bana poto ya orchestre nostalgie ngai loko intéressant ngana orchestre na moni ba saxo ba trompette no kapena motema nanga epai ya mama po ayebi modimba nanga ye lelo nanga koya bokilo nanga baninga ekosuka bobele mabe ozongisa ngai motema nanga ata bakofinga seka mpamba e mabe nyonso tu elongwe nanga baninga nasengi bino pardon ngabite nga fokaka na bali koyekola sikoyo rumba de tabulei jusqu'à bela bela. Ah, yo uti na quartier latin OK ko la rumba na Brazzaville. Oui. Mais même bango nyonso wana ba vie na biso nyonso wana ba yoka ba beta kaka odemba na nini oiti. Ba bolero cha 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 ba biloko uta ba African jazz na ba Africa fiesta. Ezaka musique oyo ba koko batikela biso yebsanga na ngako beta rumba koleka franco. Na ko beta rumba koleka rochero. Anina lulia na pasisiana yoya tenia velure Anisi Marisamba mamara na ko rumba koleka lokola rochero azate donc biso tout ozo imiter kaka o c'est salama yango na mona kende ko yekola ngo tant on a yekoli yango après na ko pesa idée pa ya Roland Bienvenu Feignon qui fut mon président à l'époque personnel na bisenga bi président so to tika la na ko interpréter to mis orchestre c'était photo ça là disque abi yo elanga makambo ya minene boy loko yo bandi likanisa disque yo moko banda yango nzembo ni to bananga bitana na générique de na ko sala générique Atiti mabe voilà donc na bandi eloko wana lokola ngambo bapesi ngambo tango esimbi chef albité tokotika ngo ba générique te photo ko tsango pena nzembo nde to ko bakisa baninga nanga
Maninga nanga te osepela mvula ya sika nzambe tobiki na mandoki ya bagere ya mpamba tulekisaki babonane na milelo ya bawe batikaki biso tika to fete mbula ya sika nakomela nakolia nakoyimba pe nakobouge nakodekone pe nakoseka anzambe tika to sepela to fete bonane. Ok, c'était bien, mais na animation on a Toyokaka voya ekokota o banda ko bimisa na quartier latin et bimaraté. C'est comme si on dévoila vraiment Kyo. Et pourquoi ces changements là? Est-ce qu'il y a un quartier latin ko finde abanda ko pousser yo o imiter voya ekokota parce que Azaki n'a besoin ekokota ou quoi? Pourquoi ces changements là? Oui, mais eza moko ya ba raison o esala ke na kota quartier latin. A sepela ki na timbre vocal wana ekokota na yebite soka banda olinga ekokota za na orchestre na ye l'air wana yango na kotaka mais après tant on a longwe kuna na kozongela ka ba identité kalate ya ba créer comme mingi ko yemba yango moyi na ba na art na kenda mbujimai naza mongo muswahili mais na lobaka chiluba na yo sa chiluba na kati ya krina nga talobi ba ba sepela kite ya bino yango yo na kina chiluba. Boalu bonvita lubilwe na kolala wapio Boalu bonvita lubilwe na kokota zamba Oya boalu bonvita lubilwe na kolala wapio Boalu bonvita lubilwe na kokota zamba Donc tango bitumbe koya na kolala wapi bango bazongisi boalu bonvita lubilwe tango bitumbe koya na kokota zamba tango basai break poton pota beto mosie Beto mana pa fenyo e a Parabina ngana kende checheni ngana bobo Voilà Ye mo obeti angoti So badwa kasa ndiye petwa na boara krima kwa Ya midele ndombe Aya mundele ndombe Oya ya mundele ndombe Ngana yiko hiba ele susu Brazzaville lutala tala mwana bebele Na bisabi no botande mwana baby Po akuta ili sugo na elima ya animation donc avoir un crime on pas avoir espacité donc okay. C'était bien Matiti Mabe et Kanga vraiment Brazzaville et Koué Kinshasa parce qu'il traversait Kinshasa Makasi donc et Kinshasa était na poto partout en Afrique na yebisu tanto kendaka Gabon na mariage ya Claudia Sassou à l'époque où banana na Messé Mbumba le Martin orchestre moko ba ponaka ya Brazzaville ke no beta kuna ezaki bana poto na bosani extra musique azwa mama na fimbu na concert jumelé bana poto extra musique wana extra musique au grand complet roga Conte Muyaso Doudou Kopa Oxygène Abilis nani SP Bass Digital Sonore Ramatoulaye au grand complet na ba animateur na bango to bazwa mama na kao na Fespam off na zo bo beta ba sa fier bo beta abiso to matiti tanto fungola rouleau compresseur fimbu ya nyama tarazaka direct na DRTV donc bazwa mama na fimbu et yango sa ke likunya pe kota kaka faut comprendre. Mais betela biso non lisolo ya orchestre ngo est-ce que vous allez qui peut rémunérer vous badaki on se retrouver? Oui, orchestre là qui bien organisé, je crois bilo que belé on na somba o na nango na ndaku na ngai na somba on na Brazzaville les ba souvenir orchestre wana donc salaire pendé banda le chaque fin du mois biso bato to za ki le quoi ba figurant et orchestre le quoi ba vedette principale to banda ozora moi ba 200 000 francs CFA na enveloppe na chaque fin du mois banda aura tété. À part ba perdier mais il y a ba voyage sur OK ba futibino en tout cas et banda le cas très bien. Pour ça qui peut ba tourner hein. Oui to kenda ki Algérie to kenda Brida Tizouz on a 2004 liwa Feignon déjà Feignon Koufi tout cas la chef d'orchestre auto Koufa Maïso Souza to kenda Tizouz to ke Brida en Algérie après to ko zonga bon tant comme ka ba langage ba kinois a préféré to zonga mboka moi était toza na beau cadre ya na kisasa na mboka na biso Shemuna restaurant Shemuna boya olia ka bomela ka za na tropique so leki kaka hôpital Kandere donc cadre moi kitoko chez maman Muna boya olia ka makoso mboto nyonso na matembele net nga linga matembele.
Voilà. Ok. Et pesa biso na différence au monaki entre l'orchestre ya Brazzaville na orchestre Kinshasa. Hein? Yum tout ça l'expérience wana mibale. En tout cas, musique ya solo et banda na Brazzaville. Wana ya lokutate na okango na monoko ya Papa Wendo Kolosai. Ah, au final bana kin te top sou. Ozo ba 12 ebele. Moto a histoire tende ko boyango, a histoire ondima. Premier orchestre o banda na Brazzaville comme nango zalaka Vistoria. Wana boane Paul Kamba adu elenga na Papa Wendo. Atango ba kabwani kuna Paul Kamba na adu elenga batikali kuna Papa Wendo Kolosai baye ana boane baye ko sala Vastoria. Et c'est par là et boti rock and ball, African jazz, ainsi de suite ba orchestre nyo se botam. Faut tout nous rappeler premier batteur il y a Congo, le plus grand batteur il y a Congo Azamuto Bandundu comme on a eu Malibonda au batteur qui connaît na foire bat baé bangote pour base ya musique et ça métronome c'est tempo y compris mbonda drum qui quoi fois on a tout na mise belé baé ba kombo na été mutasala ngo papa Loufwa Robert Toubi à foire on a papa Malibonda le plus grand batteur il y a Tam Tam il y a musique, il y a Congo. Voilà. Ok, c'est bien, Rapanson. Et après, tu es comme on a Babeti, leader Nabino, Feignon Mignon, si je ne me trompe pas, Massassi. Ouais. Et ça, Makindeni. Et ça, le 24 décembre. C'était ça son nom, Feignon Mignon. Comme oui, Mignon, ça comme Bananae, mais oui, on l'appelait Mignon. Torlinga moi. Calvikin na yo ane bando sa bien li bandi na ye propre kitoko doto benge mignon pena doto ari tout le temps na ye a papa moi bando linga biso le 24 décembre bando ko futa biso mbongo ya Noël le 25 a futa biso ngo le 24 pour tozo moyen osomba ba biloko pour te fêter jour ngo ma ça c'est betaka na ri le Nil donc tango ba bengié pour ya bando superviser poto un poto de ti na ri le Nil. Après, au jusqu'au Motomoussou Swazaki, le maire, il y a Mongali, Ezaki, Madame Célestine Kwakwa, président Feignon Zaka, victime, tant à Komakawana, na confusion, bah, il y a Obeta Massassi, à résister à moi, Mouké, tant que Mimé dans l'hôpital, c'était 10 jours après que Massassi Ndaya Okufa, donc Ezaki accident à service. Et après Liwana e vie comme kindenge nini. En tout cas après Liwana e makamunyo se bebaki orchestre ezaki susu na moto kosimba ngote e biso batu to yaka to utaka ngambo ya Kinshasa poto ke no beta kuna to koma mal vie bato bando kanela biso ba komo laksango penda vis-à-vis ngaba betanga gifle na Avenue de France sans raison kapona kinois policier moi kanganga betanga ba mbataka ne longia be sanga elong pona laksaka carte na biso a jalousie ya ki ba makasi to nga se décida na zonga na makini ya ngonde pour ça que ozonga Kinshasa oui na ba o bazaki ba dirigeant kuna ba o linga na bango biso esouté to tikeli bango orchestre comment ya ba Brazzaville sans pourtant que tous en a problème na ba masamsusu to na ba sernet Diane to zarana e biaki na matanga ya président Verkis to kutana to yamba na ye Mr. Moussoupe batikala kuna ba papier les corps qui va travailler toi na ba problème té puis Moussa Daza kuna ba travailler mais le la biso to se retira vraiment et cause ça sous na même saveur té. Ok, un clin d'œil spécial à toi, Aigle Royal Koloza, la force Wane, Balobi Mikolo, Aigle Royal Nde Makambu. Et pour vos transferts Afrique du Sud, Kinshasa, Didi Yamba is Solution, agence, il y a sûr, je vous assure, et Namoni Bongo, Eric Les Barons. Eric Les Barons, Mbote Nayo, président Emani Mambo, Pesa Makambo. On est là sur ces plateaux avec Rapanson, Bivins, Balobi Koko ya ba animateur. Baye kobeta Feignon Mignon, Massassi na Brazzaville et Salake Ozongi Kin. Et tu es comment on a Kin boy, tant encore Kiti Kin boy, méchant mabo komi ko s'attaquer mbamo na ba animateur.
baleki na yo tika kala bazobeta biloko na yo bazoyemba biloko na yo. Oui. Mais tu te sens pas fier que yo sala biloko na tant que ancien animation monipe ba jeune frère na yo baye ba komi kobeta ngo pona yo eza fierté te. Bien mais sûr. pourquoi kosilika obi na sepel na makasi po oyebi ko sala émission ta loko zong si so pesa émission elengi biloko na ngai ebandika yakana bana mikete na mikolo bazwa crime so ebeta na zaiko eza ngai to bana na mulundiko kisasa makambo nani akoluka na bala mulundiko zizazi mwangana viena nga dudu adula mtaboka mo eza cri na ngai azwa ngo tanga to beta equinox zaiko azwa cri wana so to pusani su mwandambu to komi na ba jeune o ba ye lelo awa Alain Vimba na pesa e biloko tuzolane bayaya tuzolane yaye yoka switi nango ayi na somba diampa ya ninguri lokele bika ya lambe wawa bonga wadia kwa kwe senga mote na zvimbisa ngo mobimba nango donc na pesa ngo Alain c'est mon frère bon azali na besoin na baxelaye ba biloko na bakiseli donc na sala rapete test na zaiko banda bazeli sangai na zela na ngape kaka na ndenge na komi na ngana papa griffe na contre attaque donc na travailler kaka ngala ki pa orchestre te eza muke eza munene ngana mona ngo orchestre pour orchestre des au voyager cause sur orchestre mukete contre attaque ya ndenge mona ba wenge ndenge mona ba quartier latin ndenge mona ba vivre la musique wana yo nem to pesa makambo ngana zolo ba bongo pamba te orchestre oyo ba bengisa ngo na voyage c'est que ça orchestre oyo pesa makambo orchestre on est composé ba grand tozana ba Shidoshi grand soliste tozana ba Papa Lobanzo ba grand soliste bien que Papa Lobanzo azakuna mais oui mais bien que azonga déjà ni collège bon le cas dans collège de Noble il y a pas de problème ngana yebi que tozala na non qui déclaration na été que alongwa azaka sous na papa griffe te so na yoki yango na comprendre il y a problème te biso za na ranking na baninga te tozana ba Joyce grand bassiste chef d'orchestre ba Doumer bazana ba États-Unis bazana ba petit ba animateur bazana ba grand animateur Papa Lobanzo na ba animateur amabe na biso ba animateur bazana kati ya orchestre wana ba grand animateur ba grand chanteur bazana ba petit ba oyemba kitoko ba masana ba oyemba kitoko donc ngati na ye wana na yebi ke ngape na pesa matoto yembela producteur na biso États-Unis Michael Kerniker oyo motema diva motema kosunga bato nzambe apesa ye alinga kutu te amona moto azolele aza lokola mwanze ya nzambe awose donc yango wana vraiment nga na préféré nazala na contre-attaque. Ok. Voilà. Et pour les moments relation na yo na ba animateur congolais bon donc non na likamba ba ya ba cri na ngai na sisa gite ba cri mususu Bill Clinton na yoka ba po ba biloba loba o ele karara na ba réseaux sociaux oh nzambe ba animateur attention on a blasphème. Dieu ne fait pas le favoritisme et Dieu ne triche pas tant yo de zui eloko nga na beta o baloli yango ozasu nzambe ta comme imitateur o azo imiter azasu nzambe te na rappeler bilota musu boko za na idée nango te ngai na V12 na bokaka zambi ukela batu zole ka kududuka mosikente mosibakala ka kududuka yasali Bikinton world animation maken wo 1-0 toke su na mususu basi babalaka te bavimba tala mabumo emibali basalaka te bakonda yoka ba projet basi babalaka te batimbela kwanga na dendo 2-0 sko yo nzambe papa waki ba drap na bien brassard obo tambusa na kisasa o ngai brassard ngande nana ba animateur wana bosa folie to senga nde sponsor moko acha matos to mo bango betara na ba stade po stade nga pe na ko koisa sérieux maman nanga na sérieux yo kasi po na ya nini eza publicité na savoir faire na yo au convaincre public de ba mono suko live makambolo ba na télévision ba mono ngo na live et c'est comme ça que mais na guerre ba animateur to mona yo te
nazalaki na Kisasa te so nazalaki na ngai na kota makambo yango bengisaka yo te bibe sa zonga kin tout ça là te nayoka ta mbela moko te bayebaye bien na Brazzaville ba jeunesse ebele ba popol mukelenge bande koyaka kuna ba jeunesse bebe baoya kuna na epa feignon nayoka ta moko te atikala oyebisanga ke o na ya ko participer na makambo ndenge wana. OK, et bon souci non envers bi les années azong ça ba cri na yo te na lobby kaka bonga ki pa makambo wana so bat bazo imiter yo te se ko dans état faut pas imiter yo pour oyeba ko za grand donc ezala bongo ti mais ngana zwana eloko mutu te ba petit nanga ba sele yo baza wana yebi ba cri ya ba Vespa wana ba mama na ba cri na pesa pe ba idée belé tanga boka pa dikerod. Vous comprenez? Donc, naza mutu o na rankine na balé quitté. Bikiton to gutana na Brazzaville, na premier anniversaire il y a Diko et Londa le quartier d'abord. Masta nanga na mbanga na Brazza, je suis reconnaissant envers lui. Papa na bango Richard et Londa paix à son âme, il nous a quitté. Na ba Joe et Londa ba Nisha et Londa na bossa binoté na kozala jamais ingrat. Président Rémi Ayayos, coup de chapeau. De cœur avec vous. Et bon, il y a le bébé, relation nous en a Yepe mususu azwa kri na ngai. Lobeso. Azwa kri na ngai mutamemelaka yango Igo Sente kata fumbwa. Na mboka na biso bakata koko mike bakata fumbwa bangbazi Igo Sente kata fumbwa bang poni bolbotize ka fumbwa boko luka kri mususu te. Mais bayoka yango tanga na travailler na neve na nga Jedi Sako na orchestre ne formule donc Igo Sente amemaka yango et pas na salama ko natanga ba komba ba par sentiment Igo Sente abi nga na nkale na ye naza na problème na yete na lobaka ke lo nanga ba jimi na ndela yango pété et ça nga ka bien ke ba to ba zo pe bilo nanga mais bandi maka quand même bandi maka Eclipse Mososo biloko oyo lelo akomi nango ba songe wana ngai mutu na format ye aleka jamais la télévision pour aya ko loba yango il y a l'équipe nationale la culture comme chef d'orchestre mais de force au moment là naza ovimba na ba coin le quoi soki ndeni oui mais ngai na linga nanga ba leki o ba tetu ba impolité boso to bito ke ne pena na ndenga masolo ba tshela biso mano to pomper au kata ngam na format ye abeta na orchestre nanga Jani Kwata na limete a yanga zo akombo ya Eclipse Mososo a se retrouver na Mososo apesi mbote na ridi monanteba Daniel monanteba le grand pharaon bosani binoté quoi. Et la relation nous en a ancien patron non Feignon Mignon Togotan a été paix à son âme parce qu'il n'est plus de ce monde alors qu'au Fiolomide bon traiter na relation rien relation moi exacté na rosa perrer on a été un jour na kende pembe na ye to solo y a pas de négociation na moto o atikala kolinga yo te akolinga ka yo pe kaka te na ye ko comprendre ngo sikoyo ke alinga ngate pourtant mo sombe baninga msuba ka ngo mo pesa mo te ma passe o bandi osanga ba kanai mo wata voyage à Brazza na okende te na problème na été mais en tout cas to va le ko négocier te ya na kwa na nga pe na kwa na ndenge Ousmane yo na lobaka ana kwa na ye nyoso pe na Jojo yo na kwa na ye voilà. Pour quelle raison? Pour quelle raison? La raison est il y a exploitation de l'homme par l'homme. Oui. Exploitation de l'homme par l'homme. T'as l'album Le Roi Magie, to beta yango, to na futa mate, to futa mate. Est-ce qu'il y a normal? Nous t'as pour mon wana famille na ezo zelae, aya na moi quelque chose, ozo ngapenda uti poto maboko na makolo, lokwa muta uta ekikwit. Exploitation de l'homme par l'homme, c'est trop fort ça. Oui, mais na lo bango je suis un intellectuel. Na imam na lo bati. Na ko samarambuté. So tali bien ko ça la saisie. Il y a document administratif, il y a net passeport, tout mukanda moboy. Les infractions. Les a saisi légal d'un document administratif, les infractions. So bito qui na la justice ba okangaye. Bon ceux qui orchestre et tout compagnie de salila ki yango, eza ya compagnie po na yamba pe musicien mo baboto la passeport à l'obité zala ya bango. Bazan en raison ya oboto. Magout eza pena passeport té, eza récépissé. Les documents moko bapesanga on a France on a bungsaka passeport on a na territoire ba français bapesanga récépissé à 6 mois mon carnet moko boye funga mambo ya jeune babeta na République française na caché sec na bango tant toyé awa que l'orchestre aziango avant de liango et si la peut valer quand dengo
Pour nous encore pesa ngai loko nangate na sala apende baninga basala. Elinga zaka na honneur na ye. Mais tant que ça m'a bongo est-ce que mutande moi za muta négocier na. Le solo pesate. Le solo ate. OK. Mais la vie continue rapaz. Zamba obate la biso moki les aka nzambe biso tout to pema na souffle o nzamba déficit biso. Donc biso to aka lokola ba portable so ba longola ngo sim ato bengi ozwate. So nzamba longoli souffle de vie. Eza sous mutu to comme bembe. Donc na souhaiter à mabe na été na olinga pe jamais na souhaiter liwa ya Koffi Olomide. Pour so akufi boye eza bien té. Azana une légende à part ça na simana yeba te belé bako zwa lobiko soki ye akomi ko sa la nzambe. Belé ba souhaiter commencer la nzambe. Pourquoi pas? Yema lo ba za petit frère à Jésus. Bo po ni ta ko kangamaka na Jésus ngo mbala mo pena abando yemba banzembo oyo ezokumisa nzambe abanda ko bondela pona batu po babika. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et na quartier latin on a ba bon souvenir exacté. Ata biki ya tiki-tak exacté. Oui biki tiki-tak. Biki tiki-tak exacté. Ba garde à souvenir orchestre so qui ba on ko futa bino. Nga za na chance au futa makuna ba futa nga deux fois. Ah mais biso to ka qui parmi ba orchestre futa ba na mboko. Peut-être après biso. Nako ba biso ba esima na biso. Ba eu chance ya ba sombela ba voiture. Neti ba samtango ba yo sala ba itimateur mwana. Ba ti banzemo apesi ba wana ba voiture na ba mbongo. Biso mona ngote ba somme ba ministère so ba voiture nga na zui voiture te na zo tika ka bongo lo ka muta makolo soki ndenge nini pona kaka ba diminenga ye moka yebi mamuni ya banda osala ba fali popo ba zui chance ya kosala disque na kati ya quartier latin ba pesi chance en tant que chef d'orchestre ba ministère quartier latin ba accompagner et asali nzela na ye akomi o azalelo coup de chapeau la dicap la merveille El Marabilloche de Church de World the people Tokos et Simba. Donc grâce à Koffi Olomide. Oui, bien sûr. Mais yo zui chance wana te. Ba pesi nga chance wana de so pesi nga chance wana époque on nga saka ndi na sala na matiti mabe mais na quartier latin siko. Et lelo linga pose à reconnaissant. Pourquoi pas? So tu as baninga ba koka jam te ba ozaka reconnaissant envers yo. Mais so tu as ba koka jam. Des points de mesures. Au moins tu es moins bas reconnaissant. On va presser mon rapassant to komi na biso ko cité et pour le moment ozo sala nini pour le moment on a exercé ka travail nanga musala nzamba pesa nga musique na biso na contre-attaque na papa griffe vous répéter qui toko to travailler qui toko kuna na sa ko na chana mba mingi nzembo avie nanga bimi yoko kami sanga impamba. Ah bon na kotiza on pona ba mélomane no balinga banzembo aga pote mopao malgré na lo ba vérité mais na betata bor mo avie. Miso ya mawa ngomba ninga ye oyanga misi ya mawa sangwa mor na ngai nyako ya mbelanga ye miso ya mawa chobakali yo za wapi oyanga misi ya mawa sangwa mor na ngai Willy Carlos ya mbelanga ye mama Jenia ngakazala kawa ya mboke butu ekota na mboka tongo bandetanaki ata elembo te na nzembo ake ngakazalaki awa akomisaki bonheur mista nanga tongo bandetanaki ata elembo te na nzembo ake yoleki wapi yobombani wapi yaka kopoma moto yopelisaki yaka kobuka bamiri eboloko na ngai na boyi nazala mwana mawa mboka bisengo enji e moto atabatika ye na lilita enji ejour bamemelaka ye mwa bouquet de fleur yo moko tiaki pon entre ngai na paradis lelo nakomi na katikati moni okomi komema moselu na maboko mangai wayo mwana mama ona mwana
maman lingi nini na sala yolo amour à moi est-ce que zali akamoje est-ce que zasu mikolo ebele leki awozo mitungisa kaka mpona ye mama muna ye makamakai mayami sonanga Bivens, rap en son. On a senti vraiment qu'il y a faculté de se faire en place. Si. Ah, félicitations. Quand on dit un artiste, il faut ça vraiment complète. Pour ça, il y a bâti on a gogolango pena ça complexe. Pour métronome ça déjà. Et puis guitare yomo yoki. Na basse écoute non on a longola ngo kitoko. C'est na une école de musique. Quartier latin. Eza école de musique bien que na ko tambola ba côté mususu. Mutako saote tunyosa l'équipe mais na Kofi azwaka elo mo. Bien formé. Ah, en tout cas félicitations à toi le vieux Rambo Dobolo King. Ouais. Is legend. Mama mususu soki ba petit na ba lo ba vieux ezalaka po o meka ko améliorer. Na ko te ayote po za mukolo. Mais on améliorer quand même qu'on reconnaîtra ba petit yo ba leka pembe na yo ba pesa makambo. Na biso intégralité ya masolo belinga bomba na te na laza na sima baninga te. Tala na ya na zwa titulaire comme doublure na ngai. C'est que na pesa makambo na suka na animation na yesu na yo soka des animateur mo na mboko obeta guitare net nga na obeta. Ba ko matin po ba koma yo zo bango temps. Yango moni faut ba reconnaître biso. So bo reconnaître ba mikolo te bo nous allera stagner. Le vieux Rambo, le vieux. Pourquoi vous faites pleurer le cœur de Bivens? Vraiment. Sur la petite. Sur ça va petit na yo to tchana se. Elo ni na mo sila te. Obi ke mutunde nzambe kanda kotika la il est le même aujourd'hui hier éternellement. Ndenge zo lo bana Hébreu 13:8 mais mutu a changaka. Mutako lo ba lelo siko boye na ko soli saka buntu boye te mais soko ba dire peut échanger envers so via zong si malamu pa ba petit na e obnanga na moko ba généraux ya quartier la terre wana blague ikutu te e ba ma seki ikutu te ya ba misala ya ba simanda kute o artiste mo ba obenga artiste pa to bola dikosi atobola zolo te biso ya pena musala donc so zo reconnaître ba petit na yo dans le bien, ma petite bazong c'est local ndenge yo sala. Ah oui, tu dis que vieux azarana vraiment lima tende bakanisa. Azana ega lima na chambre apeka moto. Te aza moto ba période on la kota liboso pena on na ba pena vieux Kofi Olomide le vieux Antoine azala vieux mo ya pesa ba petit ba idée il y a que non sozuma là au pays moi frigo tiens moi provision mais à un moment donné boy comme quand le maison dessiné trois te maman limbisanga so moné belé pas na papa wemba faut zong sango pas ready à miss tiens tout ça quand même na ba aux ba petit na ba ko bundela ba bagarre mo boy ya ba TV mais on dit mano bangote mais tu sais pas petit ba on dit monde et ça ka bongo team ko le comprendre que ah pecho pena donc yende mtako lobela mais ve na rappelo eloko moko loba na Kenya na nzambe te na yemba tanzemo moke wazeko loba bakola kela ka motoliwa te biso nyonso bawei na moto nzamba pesa mikolo ya libanga te ya umela seko nini elakisa kete moninga ko wa liboso obisanga penda ke pesi nanga yo vraiment mutolela nga mukolo na odaye vraiment na muto ambeto mais ka petsa ngo wana susu ya mobo ofina ye so mutalongo na mouvement fo fina ye pena bunga te biso to nga na ba rasa batu wana ba bunga te quoi nga vraiment taka mongo muswahili suka na elima. Bivens Rapa, c'était un réel plaisir pour moi de te recevoir, le grand animateur de notre pays. Nous sommes très reconnaissants. Au Salana beaucoup Otika, voilà. Merci maman. Toujours reconnaître en tant qu'aux en envie parce que nous Salana aussi. Aimons-nous vivants. Oui, c'est ça. C'est ça, toujours reconnaître en haut et force et courage à toi. Et pour ceux qui veulent Kozoyo, Ndengeni, Internet, na YouTube. Oui, na ba plateforme nyonso eza na net. Siko na lingana lo bana pesa na ka numéro de téléphone so mutabenga et après donc plus 243 code ya mboka ya Willy Musheni 82 75 75 95 95
299 donc 299 85 82 75 95 299 donc so ubengi wana penda ozwanga lisolo kitoko na pesi mbote pa masa na ngai apesi alatsanga blouson ya cuir liboso na mboka o na leka na wana ba TV Alain Boulogi mwana malula atanga na complexe scolaire malula tamso mona ba émission lo ba pena maso na pesa blouson aza ingrat te na tani kombo na yo na reconnaître yo na pesi pe mbote pa petit na nga Fuji wara R9 nono Fuji wana baba petit o ngai na bandai ko zana bango ko encadrer bango ma comme grand chanteur lelo wana ba fruit ya bantraille ya papa chéri motopamba souverain ozana bano bota ya kitoko bozala bien na ba vieux ngape na bien na vieux mais to lo baka po a changer kaka ndenge zala kaka na longo rappel net po mona misu na nga ateba maneti tamsa meli ba diamba na été mala nga boye na lo ba bien na melara mai à part mai vraiment na éviter quoi veut dire tu éviter quoi et pour la binonios bo lingaka émission oyo vraiment sans parti pris hein bah commentaire nabino bah impression et ça la bien beaucoup plus de partage pour beaucoup c'est la rabat tous bah vraie version il y a histoire en tout cas nabi ki bolinganga mingi ngape na lingi bino mingi en attendant la prochaine émission portez-vous bien. L'ambassadeur des jeunes congolais pour la paix à Doyoué a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de mission diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa.